Elohim, je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi dansa mutu na mutu adi wanye Elohime lelele kolo yeso bongi selinga vi yeso Chilumba yo bongi selinga vi kolo zikanga ye nalokolo Kabari sasa ningana mukia Obina kawapi Nina niyo FCC Lamuka au ensemble au batunios na yamba bino total lisu na kati ya politique. Après ça boye alors boye boye en 2020 to voter non to voter binoté boye mité mabe to ba que non oh non nous sommes là pour le peuple non boye pour le peuple boye pour na mabumu na bino ebi bino ba obe mina bo okene obe mina ko zombo bele nengo za to yebi ko na o defambo na FMI to yebi yango. En tout cas mbote balana biso nyos balana biso na kati ya notre chaîne ezali moi si à mon compte Fondation TV et pas manabiso ana kalambai maman mo social mamuté malam na si bo mesana na émission yo titre nango ezali lisu na kata politique donc rien que la politique ande to lobela parce que même olingi politique était politique peut ko rejoindre yo yango moni o mona que votre humble le prophète Samuel Eric Kaskasongo o azali présentateur émission les autres aussi magamba politique na bosanité kopé sambo te pa ya pasteur Carlos Kalamba il est gardé du temple et bana nyoso église nyoso ya MEMA na kati ya France en tout cas nzamba lo pambola bino couple mbwaki ya papa Freddy na maman na biso Karine na Paris nzambe alola amona bino sœur Adeline sœur Adeline papa Guy Bijou de Bambongo yata na kangi misu na mona kayo en tout cas dans les bons couples Kalambay, pasteur Emma et prophétesse Irema Kalambay, ainsi que les prophètes Ézéchiel Mboukou, l'homme de la repentance, Nakatia Paris, papa Jean-Claude Kalambay, moté ma maman Nabiso Déborah, Nakatia Londres, et Vandekonyos, je crois, Nzamba Monabino. Lelo, tu es Nakatia lisu Nakatia politique, pour comprendre que mon ado panza, pour le loba, la loba na baki na royana beléma. Beléma na nangoa, ils allaient terribles. Le makamboze ya kobeba makasi zana fungula bomona pourquoi mutuloko la obe minako azoluka ministre ya justice azala likolo ya ba procureur parce que ba yebi liste za mulai nazwaki de liste police na kata politique c'est-à-dire tozo kengela ba ona kata politique ma beto libana metozo yeba makamne zoleka na kata politique liste za mulai makasi awa nazolo bela bino pourquoi alukaki ke bacha ministre ya justice azala likolo parce que ba yebi ki ba détourna ba mbongo ebele même yemo obe mina kunenga zawana a détourna ba mbongo ebele yango azobanga ke parce que ba dossier on a déjà procureur azana ondenama azanango ba détourna ba mbongo vraiment ebele hein les secrétaires particuliers à makasi donc mamboza ya kobeba mamboza ya koyinda ya kosakana te
liste ezali awawa oyo tolito mekape ko fungola makambo ngo poto tala biso nyos d'ensemble bo mona ke pourquoi bazoluka mboka oyo ne boyoka ba nungu poto ningani ba nungu o ba we bazema wa we watema ba parti politique te ezema makambo peuple congolais telemaki aboya ki buzo ba wana oyo yo bango mboka oyo bango ba sala ya mo ba kendaki tina kata pa di peuple na ya pali na biso ndenge monde ko mo sekisinga nga bi papa we ba ke amida babala na mbongo ya na mbongo gouvernement donc amida amo se biso nyonso nga bi oh c'est vrai mbongo ya ba problème mbongo ya ba problème. En tout cas, mes condoléances beaucoup d'abord na famille de Charlie Balaka. On va perdre un chroniqueur, Moko Charlie Balaka. Je crois que mes condoléances aussi na famille il y a notre Djogo, notre Djogo Mamale. To kitana potota la talapona ko compatir na bilobi et sengeli bol na ba oyo bazolela bo sepena oyo bazo sepela. Yoka le pourquoi pona nini balingi ke ministre de justice za likolo ya bango. Parce que gouvernement sortante oyo yotu kobima ils ont un projet oyo ba pesaka ba mbongo mutali boso ba pesaka oizaki premier ministre Matata Ponyo ba pesaka mbongo pona makampo na ba construction amela mbongo wana kena ko sala ba makambo na ye donc ba liste tema izabele atomaina ba Matata Ponyo dossier liboso Matata Ponyo ba pesaka 200 millions de dollars pour investir na projet zaki ya Bukangalonzo 200 millions de dollars. Tama montant les autres manakata mboko. Au monaka peuple congolais zonyo comme parce qu'ils a battu ba mitema mabe bazo ba mbongo bakanga ba mbongo do ba lingite peuple congolais amona malam. Deuxième personne ba pesaka do projet ba pesaka projet mo 2 millions de dollars. Hein, zaki autorité de ya photographe pour la makambu ya ko bongisa o ezali pays du peuple. Donc bazo ba mbongo wana ba kotsa na ba projet donc ba tunyoso mona wana yango zo mona oben azonga ba voter ba makambo parce que yebi ke ba dossier procureur za na maboka procureur tala bobi pourquoi le président Fachi tanga côté boko poni mba moka ngenda ko bongisa président Makala po yeba ke bato fa ba kota liste za mulai to tanga kombote ma mota ona nango awa eza terrible eza ya ko beba na mboka o eza ya ko beba niveau ko sakana te. Et le loba sokomi koloba et ba otokanga bourgmestre ya Barumbu Guillaume ba otokanga basaki la réunion ba pesa mwana kuluna moko ba pesa ye lokola 40 000 francs congolais na licheti po ba luka bana we ba ko papa bango. OK, tango ça la réunion ka infiltré moko kota ki wana. Dans infiltré kota ba jongo ba keno ba to ane ba kangido Guillaume ninga zaboé. Azan pas général Kasongo, alors là, le pas général Kasongo, général Kasongo, dimanche, basonné général Kasongo, lundi, et le roi me marabatouana, t'autant à comboter Moutuka Pembe, Mbalamo, donc il makala, pour beaucoup de a VK, on a directeur, il y a un micro, Bapessier, Nini, Bapessier, Bransard, donc, directeur, il y a plusieurs commissions au VK. Yemo bandeni ya ko gérer bango nyonso en tout cas veka en tout cas ti directeur ne landi oti kuna donc kitoko kande bat balobaka donc mboka oyo yo bato ba mitema be leo na loba likambo lokwa ba député mutoloko la mama Janine na biso mabunda webi so za ba parlement il va parler zo likama be makasi za yo même veka a diriger boete même obem na ko diriger boete. Mais yo zo ya mabe makasi mboka bat bazonyo koma bat ba souffrir yo zo luka ba bakisa ba député $2,000 donc ça dit ba futa bango 14 000 bakisa $2,000 bazala 16 000 tandis que ba soda bazano payer ba fonctionnaire bazano payer et puis toi na tanini donc oh yo moni o voter malamu ngondo ba ke non oh non nous sommes là pour le peuple non pour le peuple te pour na mabumu na bino comment boza mitema mabe bo ça dit bokanga mboka lokola Congo na kati ya prison. OK mboka lokola Congo bat bakonyo komate mutu azolia na $1 par jour. Hein? Oh ça c'est quel pays? Après ça boye alors boye c'est en 2020 to voter non to voter binoté. Bo mitema mabe yo obe mina ko zoluka lelo ke ba au ministre de justice à l'école procureur à l'école ya justice pas pour quoi.
proverbe lobi que non justice nous totombo la mboka bino mo ne bo vota ba loi nat pourquoi pendant 18 ans bozana pour na ni te bochaka ministre justice à likolo parce que bobanga ke so ministre à likolo lokola luzolo bambi papa na peso mbote angaka nga kabila maintenant si comme ça maintenant bo linga parce que ba protéger ba bien na bino papa liste ya mulai to yebi bino bo matata ponyo bo kende to yebi bino ba obe mina bo kende obe mina ko zo mbongo bele nengo za to yebi ko na o defambo na FMI to yebi yango bo kende miko to lisu na kati ya politique comme mama ana kalambai lisu na kati oza mboka na biso to kolobela et puis to ko dénoncer batu nyonso ezali ya mabe leo na ba mina na koleka pona menga pe koleka ba politique. Pourquoi bino boza mitema beboy na mboko bino ba député o biso to vota fachazi ko bino to skola maboko to ta mamno se le kakala to bosa na ngwe to tonga mboka mais bino lelo boye bobani ako une fois konyo kala mingi to dollar ezoko ma 20 000 député ni nango sa côté na carte ya parlement pour motion pour na kolobela pour na peuple mais botala mboba 2000 ngana kamwe na oka mwami pona bino sadi bona muté matin donc mbongo na nyonso po bino boso banda na bino na bapoto bokele baboza sadi bosa na bino mais biso peuple o biso to voter bino bonyo kola biso bien mala muté en tout cas likambo oyo vraiment to tika kolobela ngote émission e bandi lelo na fungoli en lokola ka plateau na ko yamba ba politicien ya batu nyonso FCC Lamuka o ensemble o batu nyonso na yamba bino total lisu na kati ya politique et sengeli to fungwa mato yeba makamni le kanaka ta politique mais loko selinga ka pasi ba député na biso bwa mitema be bulingi so peuple te je crois on ngalo ba yango wana bwa mitema be na ko yamba bino awa total si réellement boza mitema lam je crois lo musuna na simba anga nzambe na mboko Congo na bito so kende wapi Congo tout changer ba nationalité autonome nzambe et puis non fone et puis ozotala ngai mutuloko la VK Vita Kamere na mninga la bosana amida na kama amida batindela invitation na ebité ce pas région de Mbali na ebité ve Congo kota recoup papa wani ba febli jizi poani mais nyoso batangi wana oyebi yango oza un voleur mo intelligent oyibi abatamaye do yop na mu yibi intelligent yango moni oza très orgueilleux yana moni mukola suka procès na moni kola te kashinete o yanga yango ya bokanto ndeza boye kashine na yango veka okota recoup pona ni pona ko affaiblir nini yango na obe mina ko luka na comprendre yango obe luka ki ba voter que ministre justice à l'écolo pour ba ne o défendre veka pour ba banga ko veka koti veka o cité bango politique à lukuta solo et le ko na lo basiko yo na ebité likambo zo sala pasi matricule la présidence partout même série à Kabila le autre bengayo c'est un faux tout ce que mon amagam to mon atin matricule la présidence et comme au quota ti na ba veni ti na ba hôtel ti na ba flat ti na ba terrasse matricule la présidence et comme na ba nyonyo et comme na ba petit sans calibar mutuka présidence moi si j'ai pas mon cousé a fungoli mako na ye na katikata levier azolia yaou respect à présidence c'est ça sauté président de la République merci beaucoup parce que outi ko bengana tous les conseillers na onyon so pour la makamoto le kakamite mercredi merci beaucoup mais papa matricule la présidence est commis partout papa na ba hôtel na ba terrasse baba no mikemke ba mikolo ba français wana ba komo bimana bango Fachi papa na biso président Fachi papa tele biso likambo e papa na ngai respect za susute na matricule la présidence respect za te même sera Mobutu to mona ngote même sera Kabila to mona même sera Kabila le to mona ngote mais pona nini ça dit oyo mena examen na ko comprendre que ça bat muso de ça dit donc ba bimisa yo mabe président botana mo ko ba chauffeur wana
Dernièrement na auto mona nini ya présidence esali nga pasi na yolo abimina moi mukie moi bano ba français wana ya mukie na hôtel respect ngweza wapi papa Fachi telepso likambo oyo telepso pena likambo oyo telepso likambo oyo telepso pena likambo to tozolela telepso likambo oyo tozolela bien musu nana loba likambo moko na mona keza terrible na victoire Fachi papa na libre que maman côté pas na yo notre président de la République na victoire tous les baroulages sur bazawana basoma ba contact donc roulage a komi ko luka afungola mutuka batu na ko ya mibale basoma ba pince wana ça dit soki chauffeur ngaki ma a fini mu pepine sili autre na utu na yebité donc ba roulage kuna ça dit sokuta na roulage na victoire lo sepela bono lela comme kima tracasserie ba donc so moni roulage ma plein bazo créer ba mbouteille pour ba lier ba mbongo batu bo na général Kasongo c'est déguisé yaka na tongo na victoire au mona makamnini o ba roulage to ba PCR o mamne o nini o ba salaka yomo o ko regretter yaka na mola komona na reprenga bokomona na sendo komona ngo le roulage a comme simba contact roulage moi je sais pas mais puis roulage a comme ko la volant na chauffeur et puis roulage et puis roulage ça chauffeur bi kita donc ça dit roulage a bi ko demander mutuka bon ceux qui osu mutuka ba so des fois tien bon ebungi et puis roulage sera kanya wala mutali bo so receveur tala ki muyibe comme na mboko Général Kasongo oza pe papa toke na mboka wapi biso na biso to na souste mboka eza ko beba na bandi ya ko frapper bota elongi na ngai na bandi ya ko frapper donner na koti mambo lisu na ta politique na ba policier na ba roulage na ba député moko yaka o fimbu akoti bona bebeti fimbu nie alba suma mba fimbu te lisu na ta politique mama ana kalama na koti mambo politique pour politique comme elengi na suki wana esali pasi baya la prochaine numéro